C'est parti, très chers abonnés de Fantastique Info Télévision. Nous allons essayer la vidéo lelo pour la découverte et avancement bandeko oyo bandima kosala mosala ya bilanga pour na kosunga mboka na biso la République démocratique du Congo. Alors ndeko maman ndeko papa leyo zali na kati ya ba théorie ya ko tala kabilanga na Congo ke no bilanga simbaka te mais yeba ete lelo ezali na bandeko oyo bazali ko exceller bandeko oyo bazali ko kende liboso na makambo etali bilanga lelo tozali na kaya ferme ya mama na biso bibiche oyo tokotalisa bino ndenge nini mosala ezoleka pa na ye. Alors nazali bongo ngai moko te nazali na ndeko oyo na kopesa mbote ndeko mbote. Voilà, il faut la Fantastique Info Télévision o bazalo na mokili mobimba kombo na yo nani? Ok, kombo na ngai Eli tozali kosala na plantation ngolu na Nzambe epai ya mama bibiche. Yango wana bozomona ba plante dongo yango wana ezomonana ba manga ne bozomona yango kuna ba travailleur na ngambo bazosala musala ya kolongola matiti en même temps tokolakisa pe bino ba anana ba nzete ya mbila ezomonana mafuta ezobima bokomona pe place ya malaxere ndenge ezali. Voilà, c'est parti très chers abonnés de Fantastique Info. Prenez ces rendez-vous avec la ferme Ngolu Nanzambe. Voilà, Ngolu Nanzambe yango to senga rapeza na mabota na bino. Lelo tozolo bele yango a esike zomi biso. Alors papa na biso, on rappelle sous comment nani? Kombo Eli. Ndeko Eli. Alors mais quand on peut expliquer nini bozali nango awa na kati ya ferme Ngolu Nanzambe. OK, merci awa. La kisa biso parce que biso to baga télévision et zali radio té. La kisa biso to monande. OK. Moi je suis vraiment disposé pour toi. Yo tambusa ngai. To mona partout oui. OK, tokuma awa omona dongo. Au filmer dongo tindela bandeko bamona nde basalelaka dongo na propriété nango bale ndenge ezali après bozomona pe après dongo bokomona banzete ya mbila etelemi après banzete ya mbila ya tokele malembe ndeko Eli ozali na l'espace ya dongo o to lingi vraiment celle la biso une présentation minutieux c'est-à-dire avec des détails. Il y a dongo to moni dongo yango yo sikoyo bomoni ngai awa na simbi dongo oyo nzete ya dongo tokataka dongo moko oyo ekomi mwa makasi boye balia kango lisusu te yango wana bozomona yango etikali totiki yango pona kozwa graine na yango dongo eliamaka oyo ya mike nde yo eza pete yango wana nde tobukaka pona bato balia. Dongo eza produit moko kitoko pona kolia ezopesa nzoto makasi. Voilà, ils ont fait nzoto makasi. Alors ba question technique to o na lebeki ya détail ngane na rotuna yango bosali dongo pona espace ya superficie ya boni. Bon dongo oyo na babande oyo ezali babande ezali soki si eza siba na siba ne wana suite osangisi yango ekosala valeur ya demi hectare. Demi hectare ezosala 150 nde yango wana tolonaki dongo wana mais ndambo nde ekufaki na mai tango mbula ya monene betaki nde koto eza mokula ya mai nde ebomaki dongo mais tobundi quand même demi hectare ezali. Voilà, très chers abonnés de Fantastique Info Télévision, tozali na meseli awa na kati ya ferme Ngolu Nanzambe oyo ya mama na biso na biso depuis mboka ya Suisse. Donc c'est très important et c'est un peu qu'il tire avec les détails. Alors ndeko Eli tozali na dongo awa. Alors na dongo bobandi déjà côté ka boteki combien de fois ils ont payé sabino après près combien de kilos combien de bacs? OK, dongo tobandi côté ka lelo toteki 9 fois et puis si biso valeur au moins il y a 700 kilos pardon 700 kilos oui 700 kilos au toteki na maboko mais ezo matakaka po totiaka ire na MPK na kati po epesa dongo makasi ebota bien. Ça j'aime ta réponse en termes de kilos, lui beaucoup mis à 700 kilos. Déjà na 9e pour boteki, vous beaucoup mis sikoyo na 900 kilos, c'est ça non? Alors comment vous na chaque récolte ils allez après combien de bancs? Je vois et je sais que vous allez vraiment les mêmes kilos et vous allez continuer le thé. Mais na liboso bandai na kilo boni bo mataki un peu mais quand on passe historique s'il vous plaît. Bon na tango to bandelaki dongo ma to bandelaki na 30 kilos
tomonaki yango mpenza ke non eza moke mais ingénieur nda ya orientaki biso abi ebandaka kaka moke bongo après ekomata ti ntango toyei kokóma na barekote ya basa 50 kilo basa 45 kilo nde bongo 190 kilo nde yango wana tozokoba kokende na yango. Voilà, très cher abonné de Fantastique Info Télévision, balobi motabonga toujours na kati ya moto, motaye ba toujours na kati ya moto. Fantastique Info ezali université buissonnière. C'est genre de réponse que monsieur Eli azopesa ngai, je m'aimerais ya koyoka rango na mato ya ba ferme belele to kendaka na terrain. Quand vous pour recevoir ma balance na ferme écoutaka au-delà de 20 dollars té, ba balance wana ordinaire wana. Eza nango au-delà ko $20 ko tutema. Donc ce que vous yango au tient la ferme non à chaque fois ça la récolte, vous devez peser update à bilanga na biso, mise en jour à bilanga na biso, et go sala mapa na biso, bolingi kaka bato so vous talibata ça la mise en jour. Banque mondiale yes la mise en jour. Vraiment monsieur Li n'a pas si félicitations en termes de connaissance en kilos parce que c'est une réponse que moi je m'aimerais toujours écouter. Mais non, tu t'es dit oui back, tu t'es dit oui combien de bacs. Alors est-ce que vous avez une comparaison en termes de kilos, non bac ça donnait un peu combien? Bon, biso awa normalement totika na babaki te, totika na kilo. Très bien. Totika ka 1 kilo 7000 francs. Très bien. Et toteki yango bongo, totika na babaki te. Ou bien na basaki te ndenge bato bazali ko réclamer puisque mboka na biso ezozonga sima pona babikulukusu wana teka basaki non, il faut to changer pe modèle. Kilo ezali ba mesurer bazali ko mesurer poisson ne bazali ko mesurer to pesa pe valeur na milona na biso ndunda na biso to teka pe na ba kilo po epesa valeur. Ça j'aime très cher abonné de Fantastique. Ça j'aime. Ngai bit dans la salle rotambola na kati ba ferme boye eza juste ka répondre loka mise en niveau. Nga na contribuer bien na mboka na ngai ba longola ba terme boye ngapi na salaki musala bon. C'est ça des réponses que j'aimerais vraiment ya koyo ka balandi Fantastique Info. Au sali plantation na yo ça la mise en jour, il y a système à vente now. Merci, monsieur Eli. Alors, tout le monde, demi-hectare, il y a dongo, où il te félicite, bino. Tu relandes malem. Alors, quelles sont d'autres cultures, oyo, au CPL, ça relaxe biso, awa, nakatia, ferme, ngolu, na nzambe. Awa, na ngolu, na nzambe, ça la kapena malaxer. Ok. Yango wana esengeli bomona pe malaxer wana to salelaka yango mafuta pe zobima awa. Voilà, kendo relaxe biso to mona. Voilà. Très cher abonné de Fantastique Info Télévision. Tozo mona malaxer o esalami kaka na kati ya mboka awa. Malaxer ezali loko basali la kango mbila d'une manière traditionnelle awa kaka. Ozi banzete to mona ngo, moi je vais pas trop commenter. Je vais laisser monsieur Eli yé mutazali sur place awa yé mutasala yango ameka un peu expliquer biso mécanisme ya malaxer na bango. Alors monsieur Li maloba ongambo ayo. Merci papa ndengo pesinga maloba o ezali malaxer na biso to sali na ferme ngolo na nzambe oyo na tourna kambila awa po mafuta ebima fi yango yo o na lambelaka mbila ye moko mbila pe yeyo na kata deja ndambo pona banda musala ya kolambela mbila yango yango wana ndi awa esika mafuta ebimaka soki moto azangi 5 litres ayena 20 000 francs congolais azui 5 litres na ya mafuta ke kolia ya kitoko. Mais quand on peut répéter en lobi nini na lobi boy malaxer to sala kambila awa na tourna kawana na elise wana oyo tono to lambelaka mbila yango nazali na posa soki moto azana posa ya kusomba mafuta aye awa na ferme ngolo na nzambe pa mama bibishi akozwa mafuta 5 litres na 20 000 francs congolais. Voilà, akozwa mafuta ya 5 litres na 20 000 francs congolais mafuta oyo bochango ba maïté bochango ba biloko te, j'espère. Eza kitoko eza tana na eloko mote na kati to tina kati. Mais moi c'est plus la fabrication qui me donc awa tango to tournaka awa to chembila to bani ko tourner ne lisse après to sopa mai ekokende na libulu après to ekopona mafuta etepaka likolo ya mai tozwi mafuta wana nde tolambi na tono nde ebimisi mafuta alors mai nde tobwakaka mai nde obwaka. Mais alors est-ce que vous avez des témoignages et pas bandeko oyo ba meli mafuta na bino basali mafuta na bino les témoignages c'est comment même ndako awa mafuta ezali soki komona sango pe na bimisi bidon moko ya mafuta wana Daniel elanga bidon ya mafuta kota na ndako oyo voilà parce que bidon ya mafuta ya 25 litres wana yaka na ngonoki
biso tolingaka nde bongo télévision ezali radio te très cher abonné de Fantastique Info. Okay. En attendant tozozela mafuta ezoya mbala na liboso ya kotala biso à travers Fantastique Info télévision ozwi biso na YouTube, ozwi biso na ba chaîne partenaire kobosana te ko s'abonner parce que tozana besoin avant mbula oyesi la chaîne na bino Fantastique Info télévision azwa au moins 100 000 abonnés. Ola kisaki bilangeleki biloko nyonso n'importance ola kisaki bilangane ezali priorité de priorité. Vous pouvez vous abonner, vous partager vidéo. Ceux qui veulent faire ma casse, ils vont continuer. Comme ça, la vidéo va découvrir le cola awa et puis maman bibiche na ferme ngolu nanzambe. Alors en attendant, tous ces là, ma fouteille pour tout le monde un peu de qualité parce que biso allez vraiment bateau yo. Tout le monde mon apporte ton dima. Ceux qui tout quand mon ton dima raté. Donc voilà, là je vous rassure déjà. Dans allez vraiment l'énergie. Alors ma foute à bozo TK, est-ce que vous avez déjà fait un projet en termes peut-être rechango échantillon? Quand je dis échantillon, ça dit boché, moi, combo, il y a ferme, l'icolo, est-ce que les autres camarades bon? On a tout tché en goûté, puisque tout tché en a stock en andak. Moni qu'il faut que maman andam ou bien poser le qu'on a vu sur mon côté côté kango pressé tende en on a tout tché qui stock. Sous ce andak, bidon ya mafuta yango. Ah oui, ça 10 litres. De 25 litres ça qu'on a andak. Voilà. Très cher abonné de Fantastique Info Télévision, bandeko bandima lokola nga kimboko na biso et que soit valeur puis que se développer ceux qui congolais a commis capable de produire oyo yemo razali kolia pe côté de l'on mboka mususu wanda on la respecter aussi longtemps ça dépend de quand na balu faire la passe. Voilà un exemple il y a bandeko na biso oyo nga na benga toujours ba congolais ya lokumu bango yo botala bino moko na chef ma caméra na nga kitoko ya komona mafuta ndenge ezali kitoko makasi awo ezami na kati ya ferme ya ngulu na nzambe pa ya mama bibiche oyo azali moko ya ba congolaise ya lukumu ya diaspora mekasi motema na yepe misu na ezala toujours na kati ya mboka ya Congo botala ba mbila o azali na yango na kati ya elanga na on voyait ça ba mbila belé et lelo et comme ce qu'on a terme ya ko produire ba mbila ya mafuta ya qualité oyo bazo chango ba chango ba bicarbonate te ba chango ba bloc ebele po matate. Félicitations monsieur Li pona oyo bozali ko sala na kati ya ferme. On continue. Alors, on a témoigné dongo témoigné malaxer, témoigné banzeta mbila. Est-ce que ça national l'obso ya kitoko oyo ko diko talisa communauté ya biso oyo balinga koyeba masolo ya développement. Boza sunelo ko ni ya kitoko ayo ya kotalisa bandeko na bino. Oui, to mona kipe awa ki tu sengeli ko sala makemba, tolo na makemba yango yo. Tu bandi déjà ko bota, on a déjà eboti ata 5 liboso pa ade eboti makemba eboti po tolia kabiloko ya biso moko ya sika ezate ke kaka ba memela kabiso eutaka na ba mindele non yango na makemba yango oyo ndenge bozo mona tozo continuer pe kolona yango na babitabi tozo continuer nati oyo likemba oyo pe nzete ya safu est-ce que c'est une différence entre nzete ya likemba oyo tobenga banane plantain na banane doux makemba na bitamine obenga na lingalo ko sala biso différence na yango balandi ya Fantastique Info peut-être babona yango kaka na tsuke koli amoni eza likemba o bitamine na ndenge ya fruit na yango en termes de nzete est-ce que vous pouvez nous montrer caractéristiques ezalaka ndenge nini entre likemba na bitabe s'il vous plaît? Merci balandi ndenge batuninga balandi ya Fantastique Info télévision fotanga bango. OK na droite nanga na simbi likemba onde likemba. OK, je peux dans s'approcher hein. Tout le monde nango. On était likemba. OK. Nde yango wana bomoni ba filmer. Na gauche na ngai ezali etabi. Nzeta etabi aza mokena na botite. Voilà, ngai selon misu on a moni donc je vois oyo ezali bitabe eza lokola moi pembe. Il y a pas ko moi ngola pembe. Lokola mangola tandis que oyo ya bitabe azali lokola moi marron hein eza bongo te na ebité yom toza professeur ya lelo zo pesa ko nga nazo meka ko interpréter na balandi ya Fantastique Info zo tala biso balandi ya Fantastique Info yo parce que vous avez expérience ya koyeba yango d'une manière peut-être scientifique ko bosa na te to bakaza à université moto ko kana koyeba zali to partager ba connaissance na biso o ezali o ayebi ko leka commenter c'est ainsi que monde na biso ko développer to za ba monsieur qui connaît tout parce que dans tout ça la vidéo récemment dans la commune à Kimbanseke et j'étais devant la maison communale il y a
ya Kimbanteke, et comme j'étais un peu pressé dans le lobby Kingasani, commune Kingasani, tout le monde a zomona kalo malama lo bakeno, commune Kingasani za la raté. Alors on passe pour ça. Alors papa Eli, tout le monde est différence de micro celle la biso. Est-ce qu'on peut maintenant avancer? Il y a hôtel je le Romususu et Makemba. Moi je vais toujours vous poser des questions un peu techniques. Alors Makemba Bologna un peu combien de pieds? Bologna qui on a qui va Makemba oh et botama na méthode ya pif. To et utaki wapi un peu. Oh Makemba to somba ki bana. Bino mo sala ki pif ate o sala bana bia mi ki to sala ki pif awa. Bana mike bana Makemba ndenge omoni ebimi boye nde to sombela ka yango. Ona côté maman négociaki asombi bana baye nde ingénieur aye aluni yango. Yango wana ndenge bomoni eboti. Ah bolona ki mona moko après misi bana. Aboti ye balona ka mona moko après abimisi bana ebele. Likemba en vrai sens Polo na yefa za moi distance puisque yeye moko aganyaka 2 mètres carrés. Soki a OK, très bien, très bien. Soki aboti abimi ye moko akokola tango ya boti omona na mpanze na ye bana ya ba entouré ye. Donc exemple nango yango. Ah to moni ke abandi ko bota likemba ya ndoko bota et du coup alinga tika déjà bah si c'est ça na so babuki akende moko te batika la bango bana bango batika li bana oyo peta ba kuma na ngonga ya. Mais comment vous faites pour les enfants bana bo to benga ngo bana hein to bana lingala les pieds oh bana o bazali oyo o bazali est-ce que comment vous faites vous arrivez à déplacer certains bana pour na erochango quelque part ou vous le laissez carrément comme ça et vous allez s'attirer comment vous faites l'organisation? Normalement yé azalaka na équipe na yé ndenge abutami abuti bango tango bokata mama bango batikali soki ozana besoin etandi ko mamunene okolongola quelque papier OK ko tia bango quelque part pour bango pe ba produit lisusu wana etandi ko mata mais soki eza plantation fixée neti nde tosalelaka ba hectare ya Makemba okotika bango bongo donc natina moko alikemba okuta okataki moko ndenge okataki mama alikemba obando ya okata wana na bana wana sima ya mikolo. Très bien monsieur Eli, très bien jusque là je n'arrive très bien parce que vous allez vraiment cultiver aux autres explications na yo nga za nga mulangi ya pembe na lo bana sima mukongote o na muni ya malamu na obenga ngo malamu o na muni pe mabe supporter ngo ezali mabe jusque là nga mona zo compter au malamu par rapport ya yoza na titre nini na kati ya ngulu na nzambe. Bon ngai na ngulu na nzambe nazali kapita ya ba travailleur. Mais vous avez un peu d'expérience nini CV na ezali nini bandeki nini pour na koma kapita au sala de quelque part ponga na koma awa na banosa na nga quelque part mais na bando za ba engager ngai te na bando lingati. Comme ça na tala ya musala ndi na sala mere nda moni ki a confirmer ngai engager ngai. Yango wana tango tosololi apesi ngai kaye na bandi pe musala. Pour le moment ngai na tokoti pena na masolo akati te na ebisaki etikelanga un mois na travailler so moni tala eza normal au confirmer ngai. Donc c'est que ma travail qui toko toujours mona o yom tozali vraiment promoteur na ngote il y avait des gens qui travaillaient avant ingénieur Azali très bien. Là il faut préciser. Il y a un ingénieur oiseau ko Salama Kambu, vous allez sur place aussi superviser. Très bien. Cette précision, c'était vraiment, il y a des détails. Balandia fantastique info bilango ezali oyo mutazo salango ezali pe ingénieur Azali. Ingénieur Godé. Donc fouille bozomona kitoko, il y a un ingénieur qui est derrière ça parce que c'était important de préciser hein. Au monde yozi capitaine yo pe mengo charger à celle le bongo. Il faut toujours associer muto ingénieur nani pour na register pe malamu. Là il faut préciser. Très bien. Alors ola kitibiso badongo dongo o tozomona toujours na bilili olakisi biso bambila olakiso Makemba alors eloko nini susu organisation na 3e position awa papa Eli tozonga na banana OK na mona ki ba etant eza pembeni poto na ba etant te toko taboya voilà na moni non porcherie na moni porcherie parce qu'avant toko na porcherie voilà. Très cher abonné de Fantastique Info Télévision malona libosi ya kotala biso tosengi na yo au partager vidéo. Ce que mon épée numéro melo ezana paye paye wana ezali so lingo tia moi pour boire moi cadeau nini ezana ngo lisumu na totanga na Bible. Au kabila Fantastique Info pona zo mukuma kasa osala musala ezali lisumu te. Paye paye les ali wana tia moi 5 €, tia moi 10 €, tia moi 20 €, tia moi 100 €, tia moi 1000 €. Ya repesa biso pona pesa makasi to continuer musala oyo to sala. Alors monsieur Eli malobo ngambo yo na moni bangulu commentaire ezali nini? Awa tokoti na pocherie
bangulu babokola makaboye ndenge ba pesa biso na ingénieur que non il faut batonga boye basala ndako na chambre moko bucha bangulu ngambo pe boye pe bangulu bazali oyo toche ba mama oyo azana bana mike ye fois zalo ya place bo bakoli pe ya bango place awa pe na chambre oyo mususu pe bazali awo bazali déjà batika mabele bango pe to gérer bango en même temps bomoni na ngambo chambre moko za vide sengili to kabola bango si ba komi na age sengili ba koma mwa 3 na chambre na bango po balia bien yango na moni to bandi pla ya pocherie mususu kuna po to ko kabola bango mara. Très bien, plein pocherie mususu yango kuna zo salama. Vraiment félicitations la maman Bibiche ozali oyo to benga ngala benga rabino ba femme forte. Donc na kati ba liste na ngai ya ba femme forte na koti sive komuna na kati Nzambe apambola yo. Ozo sala ezali vraiment malamu esengeli congolaise to congolais nyoso sala. Maman Bibiche osali yango na kati ya ngolu ya Nzambe. Ya botu batebele aleki na mbongo bazana volontaire osala oyo salité vraiment. Alors Messieli, merci. Alors il y a une question pour ngulu. Bangulu boza bangulu combien nyonso parce que yum to besoin na kai. Bangulu nyonso eza 23. 23, très bien. Alors, to komi siko ne sika nini relaxer biso na moni. Donc continuité quand vous parlez de 1 hectare de gombo, ils ont continué tina koto hein. Ils ont continué na koto na babande nyonso. OK, ils ont un peu éparpillé mais ils ont éparpillé. Superficie nyonso. Ils ont ça 1 hectare. 1 hectare. Voilà. Oh pe banta baba comment on appelle ça baba bata na biso peka. Mabata ezaka 3. Ezaka 3 na baboti te hein. Ah très bien ba robota na bango. Alors tomoni mona étant Topusana. Donc félicitations pour mon triste à faire mais parce que là vraiment quand je tourne ma caméra, je vois la propriété mais cette propriété les le comment il y a ko maintenir en minutieusement surtout avec ba salongo to ba cercle pour les toujours intact ndenge zali boyena bilili. Félicitations lisusu. Alors Messieli namoni étant yangoyo commentaire ezani il y a combien de temps au moins? On a 4 temps. Nani 5 états pardon. Ya liboso yangoyo. Ya liboso yangoyo. Totia wa tilapia. OK. Deuxième étant totia zaiko na tilapia. Non, pardon, nangolo. Ah beaucoup de jambis. Ah to koti si tilapia na premier étant. Deuxième étant to koti si ngolo. Ngolo ba bengi mpiki na mais en termes de quantité beaucoup de combien de missions vous allez quitter vous allez superviser awa to koti saki 2000 tilapia 2200 tilapia 2200 tilapia bon content au papa bon content parce qu'on est pour nous 2000 wana bon to content kango soki bokei bazwaka babimisa na bassin batiango na bassin na bassinette ozo compter moko rapidement tant ozo zoyer na bassin eza na mai te obwaka direct na bassin eza na mai o compter bongo ti soki ekoki na nombre wana nde bazui yango batie na chassis. Vous êtes sûr que vous arrivez vraiment à des montants là il y a le 2000 parce qu'il y a oui pourquoi vous ne le faites pas en termes de kilos parce que bande ko atekaka ba mise na ba level na kilo hein batekaka na ba kilo mais biso ba elaki yango biso bongo. Bon là c'est une question qu'on va kuna ba pesa ngai prix wana te ba pesa ko nombre wana te nombre de kilos te mais l'air oyer pe bo faire qui que c'est réellement 2000 parce que compter 2000 c'est pas mais ça faire hein. Bon natunaki na dutai po mama atindaki na ebisaki motu moko akende mais ye lokola toza misala iki kozela événement oyo nde yango wana alobai ka ndeko wana yana yango wana to confirmaki kaka po aza moko na biso toko kanisela ye mabete. Voilà zali moko na bino boko kanisela ye mabete mais biso Fantastique Info to faire nyonso. Alors très chers abonnés de Fantastique Info Télévision oyo bozali komona na bilili selon Messieli alobe zali étant oyo ba Tcheba tilapia bande ko balanda Fantastique Info Télévision o balanda ferme oyo o ba ebisika o ba mona ndenge zaki la fois passée et là ndenge comme lelo c'est un travail vraiment à féliciter et ngape na biko féliciter bango. Alors conseil na promotrice conseil na binonio so maman Bibiche na pesi conseil vraiment pour sunga bande ko mususu quand vous exposez les étangs boyé il y a toujours danger na ba étangs naturel boyé parce qu'il y aura toujours des prédateurs oyo ba koya pona ko zipambisi kosomba 2000 à le 20 les alliés likambo mukiete les alliés facilité alors il faut vous devez protéger investissement na osali awa investissement osali on il faut tchaba filer likolo na mipanzi pour nous yeba mbisi ezali soki te awa ba grenouille na butu mutala la gaza la raté ce qui se passe la nuit yebi yango te ba nyoka ba roya ba uta de part et d'autre
et vous allez compliquer. Conseil n'a pas sur Yangoyo, comme votre humble serviteur, ambassadeur de la terre, Lucien Bokite. Voilà, alors, M. Li, au lobby n'étant au Ibochi Bambisi Nini. Awa Tochi, Zaiko, Nangolo. Zaiko Nangolo. Alors, non, une petite question déjà. Depuis Bochi Bambisi, on a installé combien de semaines déjà? On a installé semaines, c'était 3 jours. 3 jours de bazar, vraiment, on va très bien. On va passer après 3 mois peut-être ou 2 mois pour voir quels seront les résultats. Alors, en termes, il y a ko lesa bango bozwi moyeni pour lesaka bango. Oui, bah natuna ki ingénieur wana wa yakina mbisi biyo yena mbisi bo mama za musika mengai na telemiawa esengeli orienter ngai ndenge nini na ko bokola bambisi yo natuna ite soit liboso est-ce que mbisi yo ute directement na fleuve ou bien ozwi yango na baitan lobite na somi yango na baitan na biwina soki na baitan c'est que balei isaka yango so ibalei isaka yango il faut yo opesa ngai orienter ngai biloko bango baliaka po baza bana mike mike bakomi bokola bongo te ndia ayebisaki ngai alobi akoyebisa mama asomba 3 sac ya biloko akolia sur 3 etango totie mbisi comme ça eya obanda obokola. Donc tu sais quoi toloba 3 soki baliaka déjà basali 3 jours baolia te, c'est ça non? Sur place ya wande ngai lokola naza mwana mai nayebi ke etango tokenda na libongo ndenge mbisi aliaka mekaki kosala pe politique na ziloso na lami na tie mafuta puisque mbisi nyonso aliaka mafuta ndena yaki kotia mafuta. Moi je suis d'accord avec mafuta, mais pour na loso c'est akudi kolia ngome protéine ni opesa bon mafuta. Je suis d'accord parce que manque ya eloko ya koleisa bango na kotika bango bongo très bien mais tango na tiaki na moni balie très bien na moni penza na mikulu na tiaki na moni balie loso wana liboso babandomela liboso ka mafuta ti ermo na ye na moni pe loso ezolongwa ezokende na odo ebazolia yango. Voilà, parce que mafuta so sangisi yango atana farine ya poisson ye moko mikwa mbisi wana nikisi yango tie esali baboule baolia yango très bien. OK, merci. Voilà, on va commenter biloko mususu en privé. Très cher abonné de Fantastique Info Télévision, na lobi malona liboso ya kotala biso, c'est important de s'abonner pe ko partager vidéo pe ezana tozana module mutsa bouton mutsa ali pemene na ko rejoindre biso pour na kokoma membre ya Fantastique Info. Ezana ba prix bande soki ya 3 euros ou 2,9 euros. Il y a Rondima pour soutenir Bisso par mois. Et vous allez payer qui toko. Monsieur Zali, tu au-delà. Donc, pour nous, on est au salon, vous allez mal pour soutenir Bisso. Pour nous continuer au salon, l'émission, il y a des découvertes partout. On ne veut pas rester ici seulement dans la capitale, mais tout le monde kende dans la province pour nous retrouver ces opportunités Zali Kuna. Alors, on a besoin d'argent. On ne saura pas vous demander na ba nenga rosenga, mais juste le message de ça soutenir Bisso Zala Malam. Voilà. Ah, on a au donc les 5 hectares, boché na 3 kaka. Ah, au Zaiko, ah, non, boché mbisité. Alors, on a au Zaiko, donc, yango, ils ont na bilili, vraiment félicitations. Na Moussala, Bozaliko Sala, mais je rappelle encore, vous devez tenir compte, il y a Kocha, anti-prédateur, où ils allaient filer approprié. Zara filer, ne se sont mis à zandoté. Nous tiens à on a sali 3 jours et zigi na moi parce que le conseil était au fantastique. Donc il y a un peu de détails en wana pour le cas filer avec anti prédateur au ezali et au mela ils ont la moi maison bébaté. Conseil en wana parce que on veut pas tout les laka de temps en temps. Merci beaucoup à l'Andia Fantastique Info. Toujours continuer toujours la vidéo na biso. Le bochembi c'est nini? Zaiko. Oh benga ngola ba maman Marthe na kimbia va benga ngo bapayanga. Do aboche bapayanga. C'est comme ça benga ngo konga sika. Voilà, bakombo ya ngwana pona boyeba. Voilà, toujours continuer très cher abonné de Fantastique Info Télévision. To continuer boyeto matalikolo. Oh, vous savez pas que c'est manioc. Ah, très bien, c'est très intéressant. Toujours continuer très cher abonné de Fantastique Info, bota la beauté, il y a dongo baloni bongo bolone dongo vérité ni sona ko zongela sona place dongo wana oyebite. Voilà, très cher abonné de Fantastique Info, nazali na partenaire moko azali na Hollande aya rapena ba graine na ye ya dongo donc soza na besoin na yango vous contacter biso. Bako pesa yo contact pour na kosomba vraiment. Et la la qualité, il y a la qualité à malamu selon bandeko balona ki yango.
Voilà, esika botie basinga oyo bozokana mpona kotya nini? Oyo ezali baosala bamikala mpona kolona. Ah, ça c'est pour la pilipili, hein? Très bien. Très bien. Vous avez une écriture, donc derrière mon salaire kitoko, il y a un ingénieur pour la supervision. Vous avez un dessin et bilan. Dans la bilan, nous avons un dessin. Vous avez mami. Donc, vous avez une écriture. Vous voyez comment c'est beau. Imaginez qu'il va imprimer lui-même. Et vous avez un fantastique info. Donc, voilà un peu Oyo, Koki Kota Lisabino, très cher abonné. On doit traverser? Nasuka, ok. Botala bino balandi fantastique info télévision. Nous encourageons à maman à boyer parce qu'à combien resté malama bengi biso. Mais la plupart des bateaux comme il resté combien malama na bilanga na ye, alinga filmer les sous non des coliciens et les canaux internet te bando ki ba lokanga famille romona. Merci maman Bibis pour la confiance oyo. Ozo sale la biso tisikoyo ya kolakisa mosala na yo nenge ezalaki moi na difficulté nenge zo esengo nenge zo mata vraiment nous tous les sengo ya oyo zali ko sala vraiment et to lingi ba congolaise na ba congolais lokola yo ba multiplier o ba se multiplier pour na kotalisa résultat na bango ya malamu. Alors papa Eli commentaire o ngambo ayo awa tozali wapi awa ezali nini? Awa mato komi na place oyo penza tolonaki manioko. Tozali komona keno na mboka na biso tukumi na bakrizi ya biloko akolia mingi. Omona te ka loso euta boye nono. Yango wana tomona eke suite tocheka dongo ebo ba olia dongo na nini. Yango wana pe tokotisaki manioko. Awa mato komi na kati ya manioko yango oyo pe eza ya kobota deja. Kala te tozosala tolongola yango totie fufu, toteka fufu po bana mboka bali ya kimia. Bana mboka bali ya kimia ezali maloba oyo ndeko Eli awa na kati ya commune ya Mbonga Fula na quartier ya Kingantoko azali kolobela bana mboka bali ya bien botala déjà manioko yango yo o bozali komona na bilili kala mingi te bokolia malamu. Alors moi je suis toujours avec des questions plus de détails parce que on bali ya bien mais on lia combien boloni combien demi hectare les sous pe awa manioko eko sala ta hectare moko 1 hectare à manioko. Très bien. Très bien, très bien. So, déjà tozo mataka na yango tozo keneti côté ya source kuna kaka manioko na manioko. Kaka manioko na manioko. Voilà très cher abonné, bota la dessin ben tant qu'on a les autres makito quoi. Pas bien écriture. Mon dessin. Voilà, donc il faut travailler avec les experts, colinero sala makambo yo moko na ndenge na ote. Contacter des experts, parce le projet, exécuter le au sommet projet et aux amalams. Vous avez toujours na kati ya culture ya manioc, c'est-à-dire pondo et chakaba, tuberculose et chakaba mbumanase. Yango yo, tozali kota lisabino. Très cher abonné de Fantastique Info. Alors, bota la paix sur le paysage, koto nengeza vraiment kitoko. Ma place to baloni sika. Voilà. Donc, abo tout ça labor yango. Ato balusi mabele. To tia mabele fo lemba va olona boutir esengelo buka mabele po lemba tango tia boutir po ebimanoki nde ko tia misisa facile pour permettre l'unioko ekola bien. Très bien. Très cher abonné de Fantastique Info, je voulais vraiment préciser détail mort où les alliés vraiment important. Na biso ya koyeba awa ils ont terrain moko awa ezali. Est-ce que vous avez la bourra na tracteur ekotaka? Tracteur ekotaka te mais ezaka na Congo. Mais maman azo komeka ko travailler. On a la raison de le bilanga na zo sala te parce que
ko tracteur kuna ezali te nzela soki ndenge nini botala mama na biso awa na ferme Nzambe ngolu na Nzambe botala ndenge basali o basali nyonso ezali kana Congo na quand il y a une volonté obstacle ezalaka nango te botala ndenge basali totamboli na bino na tika okata caméra na ngate vous voyez vous-même les résultats vous avez raison le bateke non ah kuna nini ezali boté botika ba raison wana si tu as la volonté tu as l'amour tu as une vision pour que ça quelque chose lokola maman na biso awa na ferme ngolu na Nzambe donc résultat yango wana ezali kitoko ou bazali komona bongo donc quand il y a une volonté la motivation et on peut savoir rester à malamu moment ah je pense que côté na pondu à caoutchouc ah to côté na pondu à caoutchouc awa ezali eteni moko totikaki mpona pondu ya caoutchouc kolia ya biso bana mboka soki tolobi tozelaka dongo ye alia apesaka na ba horaire na batana période mais caoutchouc ezalaka après 3 semaines tobuki caoutchouc tokangi bapake totindiki yango na marché bateki bana mboka basombi balie kitoko wana tozobenga na nzala na mboka na biso ndenge papa ingénieur Godé azotalisa biso lolenge ya kolona biloko na babande po epesa production mboka ezala kimia. Voilà, production ezala makasi mboka ezala kimia. Alors le système de vente ici pour na caoutchouc boteka rango ndenge nini? Bon, caoutchouc awa etekamaka na bapake ba mama bayaka kosomba pake ya 2000 ezali ya 3000 pe ezali. Très bien. Alors, tu as comme vous pensez, tu as déjà pour nous à caoutchouc. Alors, tu as comme que ce que vous avez à tu na source. Mon ana place au bacheki fufu. Kasi ofilma ina no fufu étalage ya fufu na nte. To kuma pena yango. Papa Eli, kuna lobinin? Oui, awa ezali place tozotia fufu eto timolaki mwa place ya mai oyo ndenge bomoni mai evandi basaki oyo bozomona oyo d'habitude bandeko tozala na soin esengeli eloko oyo bato bakolia osalela yango na propriété nyonso ntango topikoli manioko tolongoli poso tozwi yango totie na basaki tozwi basaki wana tokitisi na mai ntango bamama baosukola fufu ekobima propre wana tango pozo teka fufu na ozomona ozana mwa fiere ya koteka eloko na po eza soin. Très bien. Voilà, toujours continuer. Toujours na papa Eli awa na kati ya ferme ngulu na Nzambe. Très bien. Awa tozomona source place tomelelaka mai. Naza na ngamu tamai ko bangela na ngai te. Esika o tshalo kolo. Ngapika na tshalo kolo. Voilà. Mbote mama. Awa nde source asima ndenge moni bakangango na sima boye. O ezala tio bato batokela ngo no pa ezala kaka mabele bongo baya batoka swati na bakopo ezopesa respecté ndo moni bakangango na sima mai bato bamelela eza na kati ebima na tio nde batie bidon okoki kozelanga moke molinga minazwa bidon natoka mai mpo bato mpe bamonake no eza ya solo bongo nde boye nde totokelaka mai sava etondi okangi busho na yo omati okay. Wow. Eza vraiment kitoko. Tosilisi na source. Donc je pense que ezo sunga pe mboka mobimba bandeko ba mama baza pembe ba yokoka. Ezo sunga mama yo vandi wapi? Surtout akinga ntoko oyo. Oza na ferme to na ndako kuna. Wana ndako.
Ok. Kotokota potokota pe na bande ya banana. Voilà, mesdames, mademoiselles et messieurs, abonnés de Fantastique Info. Toujours les créneaux sur culture ya banana kuna. Awa ezali bande ya banana. Na concession oyo papa ingénieur Godin alobaki esengeli totia ba produit ndenge na ndenge po ekoka kosunga bana mboka. Yango wana na bande oyo atie sikoyo banana. Ke banana awa ezali awa 2200 banana oyo toloni po ekoka ko permettre biso so nzamba sungi eboti bien bana mboka balia kitoko. Voilà, bana mboka balia kitoko. Olobi boloni 2200 anana. Alors boloni on a écartement ya boni. Bon ezali na 1 mètre. Espace ya 1 mètre. Nde yango wana baloni la kanana ndenge papa ingénieur Godin alobaki. OK. Alors bana boloni yango ekosala besali mbula boni ekosala peso mbula boni pona ebota. Anana ndenge ezali boye nde toloni yango. Bota ya nana mana ebi badire nango te wana esengelaki ingénieur ayebisa ngai. Mais na lolenge na moni la quand même na babilanga tant tozala na mboka na moni anana ekoki kosala ba 8 mois nde eboti. Awa déjà totiango na mabele esali 2 mois. OK, yaki mikie vraiment. Yaki penza mikie ekoli kaka. Donc oko mona ngo boye ekandi kaka na mabele awa. Amoni ingénieur asi alongi déjà po etiami pe ekoli. Atokomi kozela kaka ebota. Voilà. Awa bokomi kozela kaka ebota bana Congo balia basepela ndenge olobi moko monsieur Eli. Alors tout le monde a les sous nini awa à part 2200 nana ndenge bolobi. Tout le monde a les sous nini awa oyo relaxa. Balandi ya Fantastique Info. Pe ba investisseur ou balingi ba investir. Ou ba partenaire ou batala Fantastique Info. Ba mikape ko yeba. Akoki kolakisa lisusu awa courgette yango oyo bati yango sika nani eboti te. Wana pe okoki kofilmele yango po bato bamona. Courgette yango oyo bati yango sika. Wana tobunda ekola ebota bato bazwa lolenge ya kolia. Vous savez encore 3 ou 4 bandes. Voilà, donc les gombos ils ont continué un petit côté. En termes de sécurité, est-ce que vous arrivez aussi les recours à Miyiba dongo parce que la monde a ta concession la bino déjà vous avez une source d'eau. Bon, ils ont un bino côté, même si c'est un terrain à bino mais c'est la communauté ma village ils allaient permettre même les grosses. Est-ce que beaucoup de gens ont volté à Miyibi na terme ya dongo et autres? Comment ceux qui courent comme à Kabosala Randé? Banda biso to vandi awa nano to remarquer penza likambo moyibi awa te. Tozala pe na bata mosusu pe na pokwa boyo bia butu okobima moto ayebi te ovandi ti ozo circuler eloko te na otomoni ka ya moyibi te. Voilà, nano bomoni ka ya moyibi te, c'est aussi notre souhait que bayi babino te. Donc c'est un peu ça. Très cher abonnés de Fantastique Info Télévision. Okutani na video ya lelo kotala biso bala liboso ngai nazali na bengami na kombo ya Lucien Bokite nazali bongo moko ya ba tu ya Fantastique Info Télévision nazali moko ya ba ndeko oyo basalaka ba video to salaka pe bilanga o tozali na ba service na biso to accompagnaka ba basalaka pe bilanga. Donc on ne fait pas seulement des vidéos no moni to sali boye mais on a des services oyo
totekelaka bato bazosala mpona agriculture. Donc ezali ebele sur olingi bango contacter biso tokoyebisa yo. Donc bita lelo osala video ezalaki kotalisa bino baservice oyo ferme ya Ngolu na Nzambe elingi kopesa bino mpona kosaisir yango. Bomoni ke okoki kosomba mafuta awa 5 litres na 20 000 francs congolais. 20 000 francs, ça combien? 6 dollars ou bien 7 dollars? Hein? 7 dollars, c'est 6,5, hein? 30. Voilà, donc 6,5 aujourd'hui, bidon ma fout en ayo. Donc, il y a des occasions au sala. Oh, bon, combien la toilette, hein? Toilette, il y a un. Ah, très bien. Parce que la femme est belle, elle a besoin de la toilette, c'était. Donc, la salle a besoin de la zamba. Mukolo ferme roya yemoko awatambola zamba nyati tufi et ozala malamu te. Lakisa biso tomona. Ande sikanda kuna che basoso o babebisaka bafime oyo tozotia na dongo te nazokangaka basoso yango mpona kotisa na kotisa bango na kati awa. OK. Basoso yango. Donc yango wana très cher abonné de Fantastique Info Télévision. Voilà. Voilà, to matapi balandi ya Fantastique Info. Totala bomona fufu mais otala pesika. Ah basali. Ope étalage ya fufu. Ndenge na loba kuna na mai na lobi propriété fo ezala yango wana esengeli kotia mutalaka ya fufu likolo boye ata mbule beti ekoleka na se mais fufu na yo ifo ezala propre. Omoni bash o nazo zipela fufu po fufu ezala kitoko nde yango oyo boye. Voilà. Balandi ya Fantastique Info mutalaka ya fufu yango yo awa na kati ya ferme. Vraiment félicitations ndeko Eli. Oui, tokiti to mona pe ba plante neti ba malala ba cœur de bœuf. Balandi ya Fantastique Info Télévision vidéo yo et la musayo ndeko oyo komaki na doute. Et la musayo ndeko oyo komaki désespéré. Et la musayo ndeko monaki ke non bilanga na Congo. Eza na onka kaloka comédie. Eza comédie peut-être yo moko côté comme comédie. Oluzaki vidéo kaka boye, otali ba vidéo ba sud-africain et ba ouest africain, otali onka ka bongo sali copier coller sans pour autant tenir compte ya ba détails ebele. Au mieux moko mi na avancer. Botala il y a des gens oyo bazo sala musala puis bazo mona quelque chose. Bomoni ferme oyo bandeko batala biso banda kala ba koyi ba yebi yango. Ndenge ezalaki na première vidéo tosalaki deuxième pende bakome lelo. Donc bilang ezali persévérance, bilang eza copie ya buka lelo lamba lelo te, bilang ezali mutu aza na vision parce que vous allez retenir et vous allez dire avec moi boyebi que il y a aucune culture où esalaka olone on a tongo buka na poko ezala raté. Et bandako au moins on a 3 semaines, musuto liongo de manière même prématurée na 2 semaines pour dire que faut en patience, olingo sala bilanga au niveau investir faut meka la patience mais patience no ezali aveugle te patience no ezali patience moko bien contrôlé, c'est-à-dire que tu te disposes ce que disposer bandeko moyen ba meka kolandela yo musala bilanga musala ya pasi. Quand je dis ya pasi, c'est-à-dire mutu la disponible asala ya ngonde comme musala pour nezola rester malamu. Donc on doit vraiment se dire de vérité pour que bilanga na biso matana niveau mususuma. Moi je fais des vidéos, j'ai montré des échecs, j'ai montré des réussites. Dans mes cours nuancés, c'était parce qu'il y avait même des gens qui m'appelaient. Tout le monde a fait échec. C'était important de préparer mes mémoires en abino. Na voyé, on a ça dans ma talana, tenez la vidéo car elle réussite. Aussi longtemps il y a d'autres personnes qui plaisent. On doit nuancer. Voilà. Et on a signé toujours dans les ambassadeurs de la terre. Tout ce qu'on fait ici, on le fait avec beaucoup d'amour pour l'intérêt de notre pays. Donc, toye banet au sala pour notre les sambo qu'on a biso vraiment. Pour tenir la ministre, il y a agriculture vidéo. Il peut-être avant na bureau malili et vous avez malamu pona. Voilà. Alors on découvre maloba ngambo oyo. Maloba nanga ezali boye lokola na mona ki ketoloni dongo toloni ba manioko
toloni ba courgette yango wana pe totiaki tobosana ete ba fruit po epesa pe mo énergie yango wana tolonaki malala yango oyo boye ebotaki mwa premier tour tobukaki awa tozozela ngonga malala ebota po tokoka kolia moko na bana mboka eza te ke biloko nyonso ya kolia eutaka kaka kote mosusu ezali malamu te. Voilà, ezali malamu te lobi ndeko Eli bomoni awa tozali na verger ya ba oranger. Awa tozali kala ba nzete ba oranger tandani kote baloni yango ba respecter ba distance nango azomona ya 5 mètres entre nzete moko ti mosusu ezali 5 mètres. Pembeni nango batie nango nzete ya paipai parce que kolongwa nango et continuer. Donc c'est très important, très cher abonné de Fantastique Info. Bozo modèle oyo mais bozo yango lokola kaka copier coller te demander discuter. Ngai bit ngai Fantastique Info ezali na micro ça là un jour une base de données très efficace pour la diaspora congolaise, même à Tabane Kamboka pour avoir le réseautage. Mais je dois d'abord préparer beaucoup de choses pour na eleka na ndenge malamu. Waouh! Waouh! On a kolesa bana mboka énergie. Kitoko. Tozela kaka biloko ya musika en tout cas tozomona ngo pasi yango wana biso bande ko na bino to supporter kozoka moi kolona po eteka na mboka na biso na kimia. Très bien, très bien. Botala yango kolona yango eza nango ebumela nango toloni kobima mais lona ni nanu déjà. Voilà, félicitations. Toujours continuer toujours très cher abonné de Fantastique Info Télévision. Bande gombote na bino. Voilà, donc on continue toujours la carte ya verger, il y a ba oranger, ba chepena ba corosol les ali pembeni, ndé zota la malembe. Alors monsieur Eli ou ezali ni na carte ya moustiquaire. Oyo soki omoni moustiquaire boye seke nazali ko protéger germoire. Awa baloni toloni awa matungulu oignon. Ezali pena na poivron ezali liboso wana nde yango wana moni tolingi boye po basoso bazo déranger makasi ko bebisaka yango. Totie moustiquaire bon. Voilà, très cher abonné de Fantastique Info, je voulais encore ajouter une précision, un détail par rapport à tout ce qui se passe. Où est nini? Vous allez poivron. Au poivron. Ok, na échantillon bleu non ballon li yango. Très bien. Voilà. Très cher abonné de Fantastique Info, c'était important d'ajouter ces détails. Il y a un mosala kitoko oyo, bomoni bosepeli na yango, ce n'est pas mais c'est lim tasali yango yemoko bien sali yango. C'est-à-dire il y a main d'œuvre où ils allaient cacher na sima yango. Vous voyez en image, il y a plein de jeunes qui travaillent. Donc ils sont plus de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 plus de 10. Monsieur bazali kuna, on va travailler. Donc c'est un détail très important. Vous devez construire sa main d'œuvre na bateau aux vraiment malamu mingi. Na moni de katomboli loboko, pesa micro na micro tourner soyi. Alinga lobanini parce que moto na bino hein. Voilà, très cher abonné de Fantastique Info bilingue comme elengi bilingue valeur na mosala na moni ndeko oyo atomboli loboko asunga na lipapa na ye. Donc voilà, mbote ndeko. Yebisa balandi ya Fantastique Info bandeko na yo ba congolais na ba congolais ba otala de partout. Avant de manière na ba otala yo kombo na yo nani. Bandeko bote kombo na ngai Patrick. Alors monsieur Patrick, moi je dois t'appeler monsieur parce que tu fais un boulot noble. Tu fais un boulot et allez vraiment mon te faire respecter yo. Je t'appelle monsieur, nga benga mon son monsieur mais moi je t'appelle monsieur. C'est-à-dire na pesi vraiment le ngonia makasi. Mais quand on peut expliquer mes d'œuvre na bino les quarantaine comment vous faites pour travailler puis bosala nini? Ah, il gana o bien fort. Ça ba mikala to travailler to lo na ba dongo. Lo na ba malala yango na bomu na déjà. Ah bah tout ça bien fort. Vous êtes très bien fort. Donc on va commander un peu par rapport à ça. Moi mon cours peut-être avoir peut s'appeler parole et vous allez important pour na bandeko o bazolanda biso na nzela ya Fantastique Info Télévision. Voilà. Dans la télé micro, balandi ya Fantastique Info. Voilà. Mote papa. Mote. Et ça bandeko na yo bazotala de partout comme on a. Papa Matondo. Alors papa Matondo to moni yo ozosala mosala nini? Oui, ça sacrilège pour na dongo. Chose propre.
Alors, na linga un peu me conseiller bandeko na yo ba congolais na ba congolais ba investir ou bazo investir na Congo mais ba prêtera mingi attention te na makambo etali ba sarclage ba résultat mais quand hôtel c'est important ja mosala bozo sala ezali nini pe so mutasali yango te ozo rester ndenge nini musala nyonso eza musala ya zoba ezali te apesaka nasengaka na bajeune bazala na courage batravaille musala nyonso eza musala bapona te bilanga eza musala moko stable eza na bazoba te. Alors yo osala sarclage so mutasali sarclage te na bilanga conséquence nango ezalaka nini par exemple ekoboma bilanga banyama bakobota. Voilà, merci. Biloko pe kobota bien te lobi papa Matondo vraiment bandeko na pesi bino so mbote ya obozala biso wana. Donc moi je voulais préciser très cher abonné de Fantastique Info Télévision, vous voyez moto tambolia pendant que c'est une de bana tozo tambola to kati vidéo na bisoté résultat ezali il y a bandeko oyo bomoni na bilili yo. Ce n'est pas une seule personne parce que tu peux pas faire dans la ferme na yo il y a 1 hectare aux mutu moko bien des personnes au Tchewana. Donc, mais dès que vous comptez, il y a Moussala Makafi qui rester malamu. Parce que on le bagage qui noté total qui connaît tout le monde meseli, il y a moi ça bilili, les agara meselité, il y a d'autres personnes oyo bazali na sima ya meseli. Soko moni mona tuta so vimba, maman na ezali permettre maman na ebango yo. Ça bateau bozo mona na bilili oyo, résultat vous s'appelle l'anko ne mona na te. Vous devez tenir compte il y a bateau oyo, bazali comment souvent le baraté, ils sont en train de depuis j'étais venu dans nos ko ba Moussala, tu sais ko ba ka Moussala. Vous êtes vraiment félicité. Nous félicitations. Bande Konangai. Si on a regardé la maille, on a bien ensemble la bino. Malgré que Kabolaka, to Kabaka, Malobama, puis to Pambola Batum. Donc c'est vraiment félicité. Alors, mais c'est lui, to comme il se soit, puis dans le monde de ceux qui ici, hein. To Tambolini saute. Alors, vous avez moi conseil à Pesa, moi le Baroloba Ezali, et puis Bandeko, Bazota la Bisso, et surtout peut-être s'il y a une occasion directe de vous adresser. Na maman promotrice y a faire mais ils ont un peu aussi mais on dit comme ça ils vont investir mais ils ont un peu beaucoup de bazana ba mécanicien ya mabe ya wa muna mabe tilelo. En tout cas merci mingi na parole bande kona kanisi boyebi conseil to le kakanango liboso il faut kozala na amour nde permetaka to sala musala malamu lelo oyo to komi na temps ya kino ba filmer biso batala biso na monde ba oyo pe baza mipanzo bazali kolanda balanda bayokana no liloba oyo esengeli moto asala po akoka kovanda kimia soki yo salite okolia te epi kozwa musala na baaventure te yozo mona ta ya musala ozo seka seka bazotinda ozo boya nzoko ozo perdre po tango ya kofuta baofuta yo te bato pe oyo baza na misolo oyo bazali kozwa bana misala baleisa bana misala malamu tala moi ndenge banda to banda musala tingonga oyo bandeko baza kaka na musala bazali kosala moi ezobeta bango makasi esengeli bazwaka mwa perdieme na bango ndenge esengeli. Merci. Voilà, merci. Comment on appelle ingénieur Godé Kokoma akokoma na kaka yango sikoyo ngala komi na suka mais na ko sur sa vidéo te nazwa epé après c'est quelqu'un maloba parce que c'est lui il est le fouille le responsable ya travail oyo ya kitoko to buti ko tokana moto ki mais c'est biso esengo comment on ingénieur Godé Kokoma to koyamba yo oyebaki peut-être te mais tozali wana permettre biso to buka mibeko na yo lelo zoleka na Fantastique Info pour na ko présenter mon salon ya kitoko oyo o saleli awa na kati ya ferme Nzambe bolingo Nzambe bolingo Nzambe ingénieur Godé mbote na yo mbote papa journaliste voilà to yambi yo na sika na yo moko to tu kotambola kotala mosala na yo kitoko komona pe kokoma yo to zo commentaire na yo moko par rapport à mosala o salami nga sala yo résumé to tamboli na culture ya Gombo oyo sali to moni écriture na yo totali pe ba malatière esika ya mbili ezali totamboli totali banane plantain au bosali totali ba éton totali manioc totali bangulu on a fait vraiment le tour. OK. Puis pe so bandeko basala on a ligné vraiment meka ko résumer ko meka ko pesa un peu conseil on meka pe ko loba liloba oyo et ko changer ba congolais ba congolais. Bon, merci beaucoup Michel Bilanga eza facile eza peu facilité. Alors eza musala moko oyo esengaka suivi à makasi surtout culture maraîchère esenga suivi makasi même culture vivrière. Alors bon awa toza na Kingantoko
Ndenge papa journaliste à lobby a passé déjà dans le temps où tu tiens en place, je crois qu'à Néo, Bambisi pe côté pe à Néo, tu tiens Bamanio Kézan Nakati, na maraîchage oyo tozo sala gombo ezali ou tozo continuer au bout quand habité sur ça déjà récolte. Le lopé je crois va continuer parce que gombo au moins chaque 3 jours il faut récolter. Alors pour que et coubaté. Alors tozo continuer toujours dans Moussala. Boromona de façon générale va travailler ba Kotiawa, bangwana bazali tozo kobana bango tozana ba projet belé photo sala je crois tozana ba bisap na biso bo journaliste Alex Bino bisap ezakuna eza et to kentina ba transformation la transformation pour que permettre jia ba bisap pour na B20 bisap pour na et aider na ba belé bo yebi voilà voilà, le gombo, pour l'instant, ils ont un problème mingi sur la maladie, le secteur des autres qui ont cicadelle, Léodes. Oyo, ils ont toujours, il faut ça la suivi en Makassi. En plus, c'est tout passé, moment climat très difficile, où il y a une inondation, malheureusement, et bien c'est juste côté AC, et on va toujours reprendre quand on a 4 la saison C. De façon générale, toujours Kobakaka, mais un rythme normal. Quoi. Voilà. Merci beaucoup, ingénieur. Tu félicite la Moussala Osali. Tu Koutani Mbalayasima. Merci beaucoup. Voilà. Très chers abonnés de Fantastique Info Télévision, tu l'as vu dans le Fantastique Info Télévision, ils allaient interface, il y a diaspora congolaise, ils allaient vitrine, il y a bilanga, il y a mboka na biso. Maintenant, les bossés au talabiso, tu sais, nayo, au méga s'abonner, peut partager vidéo. Na bandeko oyo ozali égoïste te kota na occasion boy beta lisolo na métro beta lisolo na église beta lisolo ki bala na Fantastique Info et ozala malamu pona ndeko pas bénéficier na conseil ya bilanga awa ndenge ezali koleka vraiment bon s'abonner bon partager vidéo to na bino ke non 2025 aussi la boité je crois na bino balandi ya Fantastique Info bon marteau multiplier bon partager tous à 100 000 abonnés. Donc on a besoin de trophée à YouTube, même si ça bon côté, mais le coup moins on a besoin d'un pour le bac. Non, vous allez première chaîne où est les bilanga, vous avez un bon anabiso. Ça sera aussi un plus pour Nako, tout le monde le bilanga n'ambo anabiso vraiment. Donc Nzambe apambo labino, to kutani balasima, na na paye ma page qu'on a fait vraiment un tour vidéo sur Okata. To kutani balasima, beau s'abonner. Ils allaient votre humble serviteur, Lucien Bokite. Nalobi, bye, bye, bye. Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.